Oyo besemeli nyonso likolo pe na se ezali ya etata kimbangu mokili moboyi kondimela ye ezali mawa solo ezali mawa ezali mawa solo ezali mawa. Susute akoki kopesa kimya mbele yotata kimbangu changali yokoki kopesa biso kimya olobola misala ya mabepo biso tosepela kopesa biso kimya olobola misala ya mabepo biso tosepela Susute akoki kopesa kimya mbele yotata kimbangu changali yokoki kopesa biso kimya olobola misala ya mabepo biso tosepela. Komona nga mama Véronique Wanya nga nabotami na Kisangani me nakoli pe na Kisangani na kozala mwa transit awa natamboli na mikili ya poto depuis 89 naye Belgique nazongi na Kinshasa bitumba ebandi naye kokende Canada nde esika nga nafandeli kuna nafandi na Canada na ville ya Toronto. Papa lobaki bao bakendeki bakozonga bakoya kosala misala awa ntango yango ekoki toyebi mpenza ke ntango yango ekoki toyebi mpenza ntango yango ekoki mpona mboko biso tokendeki koyekola batu bakomo kufa neti bandindi tango yango penza ekoki misala ezosalema malamu ngai ekokubangisa nga te ekokamwisa nga pe te mpo nga nasungaka deja congrégation na kote ya Zambi na kote ya bamama na participaka po moninga na ngai nde akotisa ngai na kosunga libota sima tosalaki toparticipaki pepe na construction ya poulailler neti bamama nyonso basalaki ngai pe natiaki ndambu na ngai. Donc misala oyo biso soto tia maboko de façon que mboko ezapenda mboko ya sika biso na église Kimbangiste congrégation tobela ngo penda peut-être expliquer na place on to comprendre congrégation oyo wapi te po lisanga ya ba oyo baza na Zambi aba mama o baza na Zambi nde sikanga na participer quand même église Kimbangiste na église Kimbangiste na congrégation ensemble la siko nga naza Baptiste naza voilà. Baptiste na botami Baptiste na batisami na 12 ans neti Baptiste nyoso azalaka na fandisco na Canada na sambela pe na Baptiste na Jarvis Church o ezali na kati ya centre ville ya Toronto bana nga babotami kuna basaka misala kuna baza bana nzambe babatisami bon pona ba batika de musika pamba te zano Baptiste mais to monyo était on appelle na décor église Kimbangiste c'est que au fréquente biso mingi oh papa oyo mutu mwendo congolaise abi misala mama mwelo te azanani aza mutu akobunga ngai mbala moko kaka tokolo bango bana révélation nzamba lakisa inga kena na kalingaka susuki na ngai te nzamba lakisa inga kena kanga kitambala nazalaki mutu ya bandenge moko boye mais mbala mo batu bamoninga na bakitambala bamitunaki mais wana ezalaki secret na ngai na nzambe ti lelo nakomi kamba ezaka na kati ya secret na ngai na nzambe donc oyo akotamba neti mama mwelo te akozala nani na se atango tomoni mo bakarton mo eza na se wana eya ezali kaboyeli biso papa bayaka kotala maboko pamba te lilobelobi yango bayaka maboko pamba te donc onya te siko maboko pamba te yango na memi eza na ndenge ya kotonda pe kotonda nzambe na oyo nyonso baitapo nyonso nga na lekeli ya mabe ya kufa me na bika na kufa wana na solola na papa mbala moko kaka nazalaki mutu akokufa nzoto ezalaki ya kobeba elongi nango komona ngo deux fois te na bana ndako ekombaki molili ndako ekotaki molili nzambo ndenge atingaka ba ange na ye atindaki ndeko na nga wana aye kokutanga na situation wana motema na ye ezoki
pamona kinga ndenge nazalaki malamu na bana kokolisa malamu na bamama ya poto bafandaka abi oyo eza nini eloko nini ekomeli yo mbala moko abengi papa asololi na papa zako papa azwi nga na telefone ayebisinga mama eza nini na expliquer vi nanga mwa muke ayebisinga mama zwa kimia suka maloba papa ayebisaki ngai yango wana zwa kimia nakondima na ngai nde na telemi boye nakondima na ngai nde musuni ezongi na nzoto nakondima na ngai nde lelo nakomi mpe na Jerusalem tosala misala tozala na bolingo ekomema biso na mboka bule po tango elongo bami tango ekoki ya biso kozonga tosala misala to participer na œuvre munene oyo biso batu mwindu toza na valeur po oyo ayebi valeur ya mutu mwindu akoyima te akolela te akoluka na mozindo nzambe a restaurer ye valeur nzambe asala biso tozwa yango na maboko tosalela yango mokili yebaki nzambe apona biso. Ezalaki malamu makasi penza na sepeli mission na ngai na kokisi na sepeli penza na sepeli papa pe asepeli na koyoka onga na yebisaki ye ezali tande bandeke bazolela na pokwa o penza ezali ke o sentir mabele ya bakoko sentir pe présence ya nzambe na esika oyo mupepe nzamba bandaki komilakisa na batu na tango akala na mupepe na moi na mbula awa penza na sentir penza makolo nange enyati penza Jerusalem en tout cas la baningo batikali ata mbala moko na bomoi na bango so ba yati esika oyo ekozala malamu mingi po na bomoi na bango beta mo moke na English baninga bayoka. Hi to everyone. I'm here in Kamba, Jerusalem. I really like the space, the way they construct it, and then the museum. Maybe I will have time to see it tomorrow, but here you can see that is the mausoleum of Papa. And then I met today Papa Kiangani, which is the big leader of this Kimbagis church. I really appreciate it, and it's very, very nice for me to meet him. It was so joyful, and then he really like it. He appreciate it. It's like I came here to thanks, because even Jesus Christ, when he started the ministry, it was people like they was left inside. But when they was sick, and then they get the rhythms, they didn't come back to say thank you. But I came here to say thank you after passing all these moments, and then I really thanks people here. They was so nice, and then they comfort me again to come back and to participate in the ministry. Thanks so much. Tozali koluka ejali sera yo mabota maso motema epaina yo tata biso to sosoliyo biso to nimeliyo biso to kolanda yo biso to sosoliyo biso to nimeliyo biso to kolanda yo tozali koluka ejali sera yo mabota maso motema epaina yo tata biso to sosoliyo biso to nimeliyo biso to kolanda yo biso to sosoliyo biso to nimeliyo biso to kolanda yo. Tozali koluka ejali sera yo mabota maso motema epaina yo tata biso to sosoliyo biso to nimeliyo biso to kolanda yo biso to sosoliyo biso to nimeliyo biso to kolanda yo. Tozali koluka ejali sera yo mabota maso motema epaina yo tata
sosoliyo biso tondimeliyo biso tokolanda yo biso tososoliyo biso tondimeliyo biso tokolanda yo ezali mosusu te akoki kopesa kimia mobele yo tata kimbangu kyangani yokoki kopesa biso kimia olongola misala ya mabepo biso tosepela kopesa biso kimia olongola misala ya mabepo biso tosepela ezali mosusu te akoki kopesa kimia mobele yo tata kimbangu kyangani yokoki kopesa biso kimia olongola misala ya mabepo biso tosepela kopesa biso kimia olongola misala ya mabepo biso tosepela mosusu te akoki kopesa kimia mobele yo tata kimbangu kyangani yokoki kopesa biso kimia olongola misala ya mabepo biso tosepela kopesa biso kimia olongola misala ya mabepo biso tosepela mosusu te akoki kopesa kimia mobele yo tata kimbangu kyangani yokoki kopesa biso kimia olongola misala ya mabepo biso tosepela kopesa biso kimia olongola misala ya mabepo biso tosepela mabiso masuki monisa yayo bonzambe bwayo imona na umokili mayele mabiso masuki monisa yayo bonzambe bwayo imona na umokili ojali nzambe molimo santu mokili nyoso mabiso masuki monisa yayo bonzambe bwayo imona na umokili mayele mabiso masuki monisa yayo bonzambe bwayo